ba juge oyo ba ponaki po ba juger Kaya Kamere Jamal na dossier à détournement de fonds publics. Est-ce que ba sécuriser bango? Oyo esalaki mwa nungu entre avocat ya partie civile, avocat ya l'État, oyo azo représenter l'État muto aye kofunda, na prévenu Vital Kamerhe na likambo etangami ko en fait ezalo ko mutaza ko lancer défi moko boy na ba avocat. Je parle au conditionnel en disant si. Je dis bien je parle au conditionnel en disant si. Il s'avérait que après autopsie naïe, balobi qu'il a été empoisonné. Poisonna eza lobité mardi. Au regard des images, on a expliqué bino poisonna et c'est chami entre le 11 et le 25 à Outerosala. Ouais, la famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV. La chaîne Cool Media TV. Et ça a bon actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il y a vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grand sœur Nabiso. Donc, il y a ça comme grand journaliste à Salam Françoise Vita. Françoise Vita. On passe à la bagarre, donc, donc c'est ça, quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour voir l'actualité. Merci et. Salut tout le monde, nous vous invitons tous à rejoindre notre chaîne Cool Media TV. Il y a levé Ombre Vita, donc abonnez-vous massivement car n'est pas la société. Bilili a bien Ezakuna, Brozaba Feli Musikayama, Nathalie Birda Baza, Toyembe la Bune à danger, bon, le monde a tout le réunion sur la Kati. Musique ezali, actualité, tout y a monde des anakati, donc vous avez des soutiens. Mbote bandeko na ya Cool Media TV, mbote bisika nyonso bozali. Nzambe apambola biso nyonso na ba mabota na biso à travers le monde. Ba abonné à Cool Media TV na lelo lisusu. Kozonga devant ba bitando ike na bino na bandako na bino pour permettre ngai to solo la moi muke parce que l'heure est grave. L'heure est grave pour touti ko bungisa moto monene oyo babengi Zuzi. Juge oyo azaki kolanda makambo ya procès ya Vital Kamerhe na Jamal na likambo etangami oyo pe lobamaki makasi na mboka en ce qui concerne détournement de fonds publics. Yango nga na yeli lelo poto beta lisolo ya liwa ya ndeko na biso Raphaël Yangi oyo azalaki bongo juge alako ko instruire jugement wana. Bino nyonso bomoni lelo na tongo ce qui est arrivé dans la nuit du mardi à aujourd'hui, mercredi, pour les lots, mercredi 27 mai 2020. Donc, na butu ya oyo, ya lelo, butu oyo to uti kola la pe kola muka.
bolimbisanga pour to wuti misala to zongi mbangu journée zaki un peu chargée donc to 8 mois retard pour na kosa la bino élément oyo ndeko na biso Raphaël Yangi akufi na butu oyo na centre Nganda vers 2 h du matin place bamemaki d'urgence pour azakoyoka libumu pasi ndeko na biso nyonso to tali na procès bato mingi ba découvrir ye à partir ya procès oyo contre Vital Kamerhe na makambo ya détournement de fonds publics nazoloba bien c'est pas pour rien un procès contre Vital Kamerhe qui était le dirkab du président de la République ndeko wana azali parmi bazuzi oyo nyonso oyo équipe mobimba oyo le grand juge oyo président anomaki pona kotala makambo ya dossier à 100 jours aponaki po batala ba dossier parce que likolo na ye mutu azali mutu wana pe na lakisa bino ye déjà na ba émission na biso ayaki koloba na biso que non ba ye na détermination. Oui, bonjour monsieur le procureur. Bonjour. Est-ce que pourriez-vous dire un mot au peuple congolais qui vous suit en ce moment par rapport à votre nomination? Je crois que ma nomination est un signal fort que le chef de l'État a donné pour combattre l'impunité et les antivaleurs. Nous allons instaurer la discipline dans le corps et nous allons combattre l'impunité d'où qu'elle vienne. Nous avons lancé déjà des enquêtes sur les détournements présumés dans le cadre du programme de 100 jours et nous continuerons à lutter contre les antivaleurs dans notre pays et à travailler dans le sens que l'argent qui a été détourné rentre dans les caisses de l'État. La sanction est le maître mot pour nous, mais une sanction juste et justifiée. Bayepo, balakisa bana ya mboka te, état de droit et bandit. Ndeko na biso Raphaël Yangi abandaki mosala na ye kitoko tomonaki le 11 mai alakisaki biso que makambo yo aza na sévérité nango aza na posa toyeba vérité na makambo yo ndeko na biso Raphaël Yangi azongeli biso le 25 mai pe a instruire susu audience oyo ezalaki mokolo wana entre Vital Kamerhe na Jamal pe na sukaya poto résumé na sukaya ya audience wana tomonaki que bazuzi nyonso ya ba parti nyonso ezala ba oyo bafundaki ezala ba oyo baye ko défendre ba proposaki ba témoin na bango pote le 3 juin ezala audience ya ba témoin bato bakoya kopesa ba maloba na bango soki ayebaki likambo soki akoteli mutu soki pe ayebi ke wana abomaka te pa yibaka te batangaki bakombo bato tomonaki pe ba réaction po babandaki na kan ya Jamal kan na ye balobi to reproduire ba témoin boye baye na kan ya Kamerhe pe kan na ye ba vokani babi to reproduire ba témoin boye baye na kan ya partie civile o bafundaki bango pe balobi ba reproduire ba témoin boye mais na kan ya bato bafundaki basengaki que mwasi ya Kamerhe na mwana ya Jibe Mpiana oyo aza belle fille ya Kamerhe lelo Soraya ba ya ko comparaître na audience ya le 3 juin bino nyonso bolandaki mutu akoki kozongela te pe mutu akoki ko soki bolingi bozongeli botali réaction nini ezalaki na côté ya Kamerhe tango bayokaki kombo ya Mida comme étant moto oyo basengi aya ko témoigner et au cours ya audience wana tomonaki pe esika oyo naza kotiela bino na bilili sikoyo avant na continuer oyo esalaki mwa nungu entre avocat ya partie civile avocat ya l'état oyo azo représenter l'état moto aye kofunda na prévenu Vital Kamerhe na likambo etangami ko
en fait eza lokola moto aza ko lancer défi moko boye na bavocat ke na kotia moto bolanda bandeko nanga bongo tozonga. Mais je sais que votre femme, non monsieur, mais ne nous dites pas que vous allez mettre le feu parce que vous ne pouvez pas menacer les avocats. Je vous ai entendu, monsieur. Monsieur le Président, je m'adresse au prévenu Caméré qui ici dit qu'il va mettre le feu, etc. tout à l'heure. Monsieur le Président, pourquoi vous avez parlé... Voilà, bandeko nanga ya Cool Media TV, boluto landelement na Chelibino. Na loba ki yango na émission na ngai oyo e utaki koleka dernièrement en direct. Tant on a kolela ndeko na ngai Charles Kiloso oyo atikaki biso. Soki bolandi élément na ngai na kotiela bino pe tout à l'heure. Na loba ki likambo ya sécurité ya bazuzi. Mais on n'en est pas encore là. Bolandi élément oyo na Chelibino ya Vital Kamerhe avec un ton. Nazaro juger mais Nazaro ça la critique nanga, Nazaro ça la analyse nanga. Je suppose que lorsqu'on est devant un tribunal pe ya mukete ou ba bengi tribunal pénal, il faut attitude moko boye ezala vis-à-vis ya ba juge o bazo juger yo pour epesaka pe ba point. Mais tant où yo za se permettre juge ou ya za représenter to avocat ou azako représenter l'état ou ya fundi yo azako loba yo pe ozako bakisa yo maloba likolo ya maloba na ye et comme yo ba benga na français cacophonie, on ne s'entend plus bazoye bate nani azoloba nini et ozo risquer pe ko bebisa cours ya ba idée ya moninga ndenga za olinga ko développer sujet na ye. Mais ça, on a vu ça seulement dans le procès où il y a Vital. Mais Toropé Sangope, moi, Bolimbisi, peut-être parce que c'est une première, comme je disais, dans l'émission, comme on a le lengue à jugement et à boye, dans le cannabis, on a le salamati. Bolanda Kibinonio, c'est l'élément, on a Bolandi à Mopé Sikoyo. C'est un élément non négligeable. En matière pénale, lorsque on est devant les juges et qu'on prononce des mots ou des noms ou quoi que ce soit, boyeba ke mutu moko azalaka na pembeni ou ba bengaka greffier to rapporteur en matière ya jugement wana to ya audience wana azokoma. Nyonso ezolobama akomaka. Nyonso ezolobama akopesela ngo rapport ni na suka. Ndenge déroulement et salami. Donc c'est un élément non négligeable, d'autant plus que l'élo 48 heures après de comme on a liwa ya jujo ya zala ki wana devant biso a juja ki bango pendant près de 4 heures du temps. Batu ba bengi nga ebele balobi nanga mais ombre lili mais sorotali pour ngape na talaki na zala ki wana ngam na sala bino direct wana pe eza sur Cool Media TV na lobai dernièrement. Bokomona que juge wana azalaki na forme o yazaki na ngote na tango asalaki jugement na yeto ko intervention na ye le 11 mai. Le 11 mai azaki na plus de vigueur, plus de santé. Le 25 mai l'heure totale a ye azaki un peu plus, c'est comme si mutumo na longa kuna zwa ki on a sens ya muto yaza très sage. C'est-à-dire, même ceux qui répondre, même ceux qui même ceux qui mais on a pété. Mais maintenant qu'il est décédé, je commence à m'imaginer et commence à penser que il était déjà faible un petit peu à ce moment-là. Mais courage, il y a moi la mobile, peut-être mais on remarquera aussi en regardant les images qu'il était faible, non seulement faible, mais pâle. Il avait un regard un peu trop nassé à la lunette, un peu trop. Voilà, c'est comme s'il conduisait les débats, mais en voulant, voilà, quelque part, bon,
on va, voilà, et les camois rapides pour Nakopema. Je parle au conditionnel en disant si. Je dis bien, je parle au conditionnel en disant si. Il s'avérait que après autopsie naïe, lobby qu'il a été empoisonné, poisonna et a lobité mardi. Au regard des images, on a expliqué que poison a essayé de mis entre le 11 et le 25 à Outerosala. Je dis bien si notre frère et juge Raphaël Azalaki empoisonné, ce qui va sali autopsie et Monique Ezaki poison. Pour Bandekonaye, on a autopsie la binopé émission Mobimba. Deux frères naïe bazab avocat, basali ba interview, ils ont la carte à Kouli Media TV na minute yo. Bokoki kodanda yango pe kotala yango ba sengi autopsie. Deux de konaye amibali bazap ba avocat, des gens intelligents, ba sengi autopsie pour na liwa yande kona bango, c'est pas pour rien. Et s'il s'avérait que Azalaki empoisonné, poison wana et chamité mardi hier, non. Poison est mis entre le 11 mai, où il y a Salaki, Masolo na ya liboso na jugement ya affaire Kamere, na le 25 mai, il y a lundi. Là, je suis convaincu. Soke Zabongo. Binono Soboyebi, moto babengaka pasteur Ngouli. Un fervent défenseur, il y a eu des pèses. Parmi les parlements debout, parlement debout, c'est l'un des meilleurs. Pasteur Ngouli, un défenseur, il y a eu des pèses. Ayaka Koluba Makambu pour le président Fati, Ami Ben Agape, moi na souka ya maman Marthe. Boyoka Likambo Alobaki, il y a quelque temps, dans l'émission Moko, Bongo Tozong et la Binoto analysé ensemble. Le comité Rana, ça s'annonce mal pour le président de la République. Très, très mal. Très, très mal. Daninga qui a adressé un message nanga. Et pas maman Marthe Kassalu Tshisekedi. Maman merci, Olanda Kanga, moi nano Yashuka. Dani, mon frère, le petit-fils de son grand-père. Le problème, Olonga Nazoye Bisa maman Sikoyo. La première conseillère, il y a roi Salomon, c'était sa maman Bersheba. Ce qui se passe maintenant, tout autour, il y a grand frère Nanga, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Est-ce que Ozolanda Yango? Est-ce que Ozomona Yango? Pour niveau ya politique oyo sala, ozana capacité ya komone siko biso tozomonate. Entourage ya yaya eza bien te. Ba mikolo bolobi nyamo ya lia kalinu azalaka na kati ya linu. Yango esprit de moro ekoti na présidence. Eza ya nini? Toko lamuka lobi na Congo. Et si Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Oh, na biso nyonso na Congo, muta kozala na soni pe na pasi, Mama Marthe Kassalu Tshisekedi. Pona nini? Consolation oyo zwi lelo. Ya koyoka ma pasi te na liwa papa tienne, eza ko libumu na yo bimiselo mo konzamboka. Alors ko perdre lelo, oya sa fruit na oya libumu. Oh lelo sa consolation na yo pangusi o maya misu. Ko perdre yo ye lelo, eza soni na yo pe ekomema yo lisusu mbangu na liwa. Soki yaya azo yoka bisote ayoka yo benga yendengo benga kaye talisa ye muto yazo kangamaka pena yaya azanani akende boyeye azonga boyeye azolinga faire montrer na ye kenga ilende kona yo banda yaya komi na pouvoir plus de 20 personnes bakufi poti lelo information pesa biso nombre effectif bala na avion te Monika kufi ozi papa Mukendi ozi papa Jacques Lungayo ya uto kende Aujourd'hui, papa Gilbert, le cerveau du président de la République. Si l'homme au Konzambo Kanana Zongi n'a pas naïté, mais accumulation, il y a Bato Bazo Koufa. Qui sera maintenant les prochains? Et pourquoi l'eau, Kaka tribu Moko Kasai, Nemutu Bazo Koufa? Qui est derrière Nayang? Bande Konanga ya Kouli Media TV, Bouti Kolanda Pasteur Ngouli na Bokebi. Na ebi que vous abattu maye les mingi, pour ngamon atalaka.
ndenge bo réagisaka na ba commentaire na bino na mona que nzamba salanga grâce ya kozala ba abonné moko bazana mayele ebele boye bolandi pasteur Nguli ndenge aza koloba toza komona que na kati ya intervention na ye ya muke aza ko exhorter mama Marthe atala likambo eza autour ya mwana na ye bato wana bozomona oyo ba parlement debout to bato bazaka autour ya président de la république to na kati ya UDPS mingi bayebi ba makambo ezoleka pasteur Nguli na intervention na ye atangi kombo ya mutu te matangi mutu alakisi biso ke mutu moko boye azalaka autour ya président esika nyonso président tambolaka esika nyonso président akendaka mutu wana azalaka et pona ye mutu wana aza mutu ya kotalela pona pasteur Nguli moto wana azali moto yo il faut batiela miso po batala eloko nini asalaka partout oyo président akendaka. Maintenant on va être un petit peu sérieux na sens nini na lingite boya koloba ke non Cool Media TV est affirmé to est confirmé likambo te tozo sala no élément poto meka ko benda ba critique peto benda ba analyse biso nyonso to bato mokili parce que dernièrement on a autant ça l'émission on a lobaki makambo ya sécurité autour ya président de la République comme par hasard na lobaki pe makambo ya sécurité autour ya ba juge. Donc na minute on a lingi botala élément oyo na salaki pona kolobela likambo ya sécurité autour ya ba juge na salaki direct le 24 mai. Na lataki moindo parce que nazalaki na souci ya matanga ya ndeko na ngai Charles Kilosho. Mais na suka ya émission na ngai on azako lobela surtout molimo ya ndeko na ngai Charles Kilosho. Na lansaki message moko pona sécurité ya ba juge oyo bazako kamba. Audience topé affaire il y a détournement de fonds il y a Marambia Vital Kamerhe na Jamal. Bolanda élément nanga tozonga mo ndeko na bolanda na bokebi pardon parce que na utaki na Marambia ya Nguli mais na silisi yango te nazo tela bino po to kende na to landa bena fil d'idée nanga bolanda nga ndenge na lobi wana na émission na si le 24 mai so boke na Cool Media TV boduke émission le 24 mai bokomona yango. C'est dommage que ba juge Nabiso na ba procureur Nabiso baza na sécurité vraiment té autour na bango comme il fallait les années na ba Italie pour Italie za mboka ya mafia. Oui, ce procès mourir à Makassi ezali sur ba mafio, ba mafiosi comme on les appelle là-bas, ba mafieux en français. Ce qui procès mourir ezali ba sécurisaka ba juge wana tina niveau ba ndaku na bango na niveau ya ba misala na ba bureau na bango place nyonso kende bana na ye mwasi na ye tout ça po mutu moko te a influencer décision na ye. Mutu moko te a influencer travail na ye ou la kosala durant procès wana. Toza na besoin ya sécurité wana autour ya ba juge na biso oyo bako sala procès wana. Toza na besoin ya sécurité autour ya ba famille na bango. Toza na besoin ya sécurité wana. Ba sécuriser bango. De telle manière que ba sala musala na bango na calme. Ba ebi ke ti ba bimi na ndaku na palais bana baza calme, moi c'est za calme, ba to bazali ba kozala na sécurité. Il faut procès ezala impitoyable. Il faut ba sanction ya solo et monana na issue ya procès wana. Pote lobby comportement ya batu na RDC est changé. Batu yanga niveau tout comportement ya ba dirigeant pour être exact.
comportement et dirigeant est changé. Abonné à Kouli Media TV Bolandi na Bokebi intervention na le 24 mai. Maintenant nazozonga na o nazaboye bisabino pour na pasteur Ngouli na Mama Marthe ope bouta kotala. Pasteur Ngouli atangi mutu. Mais atangi kombo na été. Curieusement, nazolo bango bien que tu affirmé Kouli Media affirmé pas confirmé, on fait que des analyses. Sur les réseaux sociaux, les loyo bazotine de la biso image topé photo ya motomoko na kombo ya Kabasele soki Kabasele soki non pas Kabasele kombo na ye voilà botala na photo bon mona na kombo na ye parce que na minute oyo naza tellement na kati ya ba idée nanga que na yebi kombo na ye benate. On est en train d'expliquer les choses au conditionnel et on parle au conditionnel, s'il vous plaît. Na attaqué mutute, na fingi mutute, on ne fait qu'analyser. Batunyo so bazo envoyer photo oyo na ba réseaux sociaux. Ba yebi na bango te soki mutu oyo azana kati ya makambu. Ba yebi na pe bango, ba yebi pe na bango, ba yebi pe te soki mutu oyo yende pasteur Ngouli azakolo bela. Mais il s'avère que ba déceler ba conversation bola nanga bien ba déceler to ba kangi ba conversation moko na kati ya ba réseaux sociaux oyo pe nazo tiela bino moi extrême ke eza ba écrit ba SMS entre batu basalaka autour ya président kaka na kati ya présidence bazolobela likambo ya mutu oyo ba misusu baza pour ba misusu ba contre. Mais la plupart, bazolo bape que il faut ezala kaka moto oyo nde mutu aza na kati ya makambo wana. Moto oyo aza nani? Balobi kazali conseiller privé ya chef de l'État. Balobi azali conseiller privé à chef de l'État. On ne va pas l'incriminer, surtout pas Kouli Media TV. Ne nous engageons pas, ne nous engageons pas na kati ya ba makambo. On s'engage pas dedans. Tozo sala critique nazo répété plusieurs fois. Tozo lo bana conditionnel parce que eza ba information ezo le na kati ya réseaux sociaux mais il faut to analyser yango, il faut to lukato e ba source nango. Mais o eza kaka na partie critique. Mutu moko te na Kouli Media lobi ke muto yende mutachela ki mutu tel poison to muto yende mutasala ka boma ki mutu te. Mais tozo mona batu na kati ya réseaux sociaux bazotindaka photo ya moto moko mi balete mi satute mi nete moko photo oyo bozomona oyo nga na yebi ete moto moko te Kouli Media yebi mais tozomona ye. Je vous laisse à vous pour ça la analyse na bino ba critique oyo pas za na belema solo akoko contacter biso poto e bandeni to ko développer sujet ya information pour na bana mboka na kati ya Kisasa to na monde entier. Likambo ya sécurité ya ba juge tokozongela ngo lelo. Ba sécuriser ba juge question mark. Ba juge oyo ba ponaki po ba juger Kaya Kamere Jamal na dossier ya détournement de fonds publics. Est-ce que ba sécuriser bango? Tobetaki lisolo wana, tobetelaki yango sete. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Dernièrement, on a parlé de ça. Rapidement, on a fait une émission le 24 mai. Voilà qu'aujourd'hui, on est le 27 mai. C'est-à-dire pratiquement 72 heures après, on a le décès du juge principal. Tokomo lo banabiso pe geza liwa moko naturel. Tokoki, bolandanga bien, kolobageza liwa moko naturel. Mais, lorsque le décès d'une personne telle que le juge Raphaël survient dans des circonstances pareilles et à des moments pareils, où il y a couvrir et l'audience de jugement, il y a kaya mounen ndengwana, la question il faut se poser. Ouais, la famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne
Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Il y a actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il y a vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grandi en Abisso. Donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita. Françoise Vita. On passe à la bagarre, donc, donc c'est ça, quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour l'actualité. Merci et. Moutoulogo la Vital Kamere. Aza élément moko non négligeable na kati ya mboka na biso. Pourquoi non négligeable? Na rocha parenthèse pour vous comprendre. Non négligeable dans le sens ligne parce que ce n'est pas. C'est comme si on jugeait un président de la République. Bon, excusez un terme. Il n'a jamais été président de la République, mais il a fait toujours office. Naba fonction na épée na makambo ya sali na mboka. Loko la président de la République. Motote oya koyebisanga lelo que na kati ya monde politique ya RDC bokoyi kozwa moto lokwa Vital Kamere botia na pembeni. Et ça difficile. Pourquoi? Biso nyonso toyebi que Vital Kamere muta mema Joseph Kabila Kabange ti na kibokonzi. Toyebi travail de fond oyo Vital Kamere salaki pour Joseph Kabila a comme président de la République. Batoumini Balobaki à l'époque, non, bon, ils ont hasard. Peut-être que bon, c'est des choses qui arrivent, parce qu'il va corrompre qui batou, soi-disant, tout ça, banine. Il a réitéré la même chose, cette fois-ci avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. C'est-à-dire, il s'est allié, Batunyo sur la histoire, s'allier Yéna Félix, Baké Genève, enfin, Bazagi na Genève, Balongwe Genève, s'allier, Baye Nairobi, signer contrat na bango, signaki, pacte na bango ensemble, memani pe na kati ya makambu ya Boponami, Maponami plutôt, ti Félix Alongi. Mais au cours, il y a déroulement nyoso wana ya makambu wana po bakoma ti balonga. Tous avons mon Vital Moutazo Mema. On va bien chariot, c'est-à-dire convoi wana mobimba, il y a campagne électorale, il y a Félix Tshisekedi, Mouta Mema qui passe Simbakiango, ba image et ali, de ko Eliezer a koyi ko wanga na te, y a une place qui sur place, a ko beta li solo, Mouta Simbi campagne wana po e koma tina niveau e koma ki, ezalaki yemoko Vital Kamere. Donc aza élément moko bokoyi ko négliger te, aza na centre. Azana socle, il y a histoire, il y a 10 ans où il y a 20 ans où il y a 10 ans. Il y a 20 ans où il y a en matière il y a politique. Donc, si vous avez jugé Moutou Yandenge Wana, vous avez bras long. Azana Maboko Milaï partout. Et peut-être les lots. Costume oye balatissier ya prisonnier. Yango peut-être zo la sabatonde Vital déjà aza ya diminuer. Mais aza Vital aza mutu ya makasi dans le milieu politique. Vital Kamere ninga zaona procès na ye, il faut ba juge base la sécuriser. Procès ya mutu munene ya mboka politiquement lokola Vital Kamere, il faut ba juge base la sécurisé. Tout ça, au monde a interview lelo président juge il y a tribunal wana arova na la bandal batu misusu ba kolo ba to mona ke lobby azaki na biso wa to vanda leka kiawa vanda ki na biso. Mais juge ya niveau wana oyo azako sala musala ya niveau wana na procès ya lolenge wana akoki ko traîner na batutin. Même si vous avez un quartier, na minute où vous avez un ya monene, sécurité na il faut que azala protéger, c'est-à-dire que n'importe qui te motonio soit repousse à la pembe nae, to motonio soit roya rotalaye,
il faut la noter, notifier, makamunyo se yebana, ba fouiller, ba yebazan nini. On ne sait jamais. Voilà que les journaux aujourd'hui va comme titrer corruption. Na makamuya liwa ya juge ba komi kocha corruption, corruption dans le sens que tellement que notre pays va un pays corrompu. Donc sûrement qu'ils ont corrompu certaines personnes autour, il y a juge wana. Pour juge wana les loyo azala entre guillemets empoisonné. Pourquoi tous autant à combo ya poison? Ils ont l'engité, ils ont pour incriminer batuta. Tous autant à poison, pourquoi? Parce que bandeko naye moko bolanda na Kuli Media TV interview mobimba oyo deux frères naye bazaba avocat va se présenter comme ba frère naye, deux frères naye bazaba avocat ba lobby yango ba lobby ke yaya na biso ti akufi wana to moni ke libumu naye e vimbi makasi pe makolo naye komi mwindu makasi. Et en matière de poison, Moutou Soraza empoisonné très souvent après son décès. Ba membre naeza maboko nae, ezala elongi nae, ezala makolo nae, très souvent ekomaka moindo makasi. Yangwana biso na Kuli Media TV tozoloba, il se pourrait entre guillemets ezala poison. Bande konanga franchement ils a pas sina mawa. Matanga nanga esili na nute ande konanga Charles Kilosho. Et voilà que maintenant il commis jugeau na comment il faut apprécier. Après deux sorties naie oyo to moni na miso na biso na télévision na biso nationale RTNC. Na comment il faut apprécier manière naie à komemela ba débat. Beaucoup d'autorité, beaucoup de calme, beaucoup de compréhension. Il montrait vraiment qu'il était au milieu. Azaro la kisabiso te to molo mututa kolo bageno azaki mutaka mere to te azaki muta Jamal to te aza muta tel te parce que azaki vraiment ko partager débat ndenge longo bamaki donc azaro landa mosala o ba yebisaki na supérieur na hiérarchique au président Yemoko Félix Tshisekedi Antoine Avotaki pe a nomaki plutôt Avotaki te ma nomaki na tête ya justice na biso. Eza dommage eza mawa nzamba zo molimo na ye. Mais na kosenga eloko moko avant que na clôturer dossier oyaye. Na kosenga vraiment na eloko moko vraiment ultime peut-être ba misuba kosenga ngote. Pour moi je suppose que et là je vais m'adresser directement au président de la République avec tout le respect que je vous dois mon président. Il est vrai que ce personnage là au nom de monsieur Raphaël, ce juge là est décédé au cours de ses fonctions, en faisant son travail. Hier encore, on entend dire, et là j'emploie le conditionnel, mon cher président, ou mon président, j'emploie le conditionnel en disant que on sous-entend et on entend dire que il a été reçu par l'honorable ou l'ex-honorable M. Matata Mpogno, notre ex-premier ministre, au cours de la journée d'hier, de 14h à peu près 21h30. C'est une supposition. On pense que ça a été comme ça. Ce sont des choses qui se disent. Mais maintenant, on m'a demandé celle-ci. Pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants qui sont restés. Pour l'intérêt de la nation congolaise, pour le travail qu'il a fourni, pour son apport dans tout ce que vous avez demandé pour l'état de droit. J'aimerais que la République puisse récompenser sa famille. Récompenser pas dans le sens où c'est un trophée, non. Dans le sens de l'indemnisation. J'aimerais que la République puisse indemniser sa famille na hauteur Moko Oyo et Longo Bani, c'est-à-dire à un niveau où on peut prendre sa considération telle.
J'aimerais que la République puisse fournir cet effort-là pour que demain, ses fils et ses filles, ses enfants, sa femme, puissent, soi-disant, poursuivre la vie un petit peu naturellement comme il se devrait. Son Excellence, Monsieur le Président, c'est une demande que l'on fait pour simplement honorer la mémoire de notre cher Monsieur Raphaël, notre avocat qu'on a aimé, et que son âme repose en paix. Voilà, bandeko nanga, on les a qui demande tout ça, le président, pour la famille à Raphaël, juge na biso, ou yaouti kotika biso, pour tous les gens na sima bana, tous les gens na maman, bana misusu, il faut pas continuer à kelasi. Maman, il faut à venir à bana, makambo yé na moment moko très crucial. C'est pour ça qu'on a demandé au président de la République, au chef de l'État, une indemnisation à la hauteur de la personne. Une indemnisation à la hauteur des fonctions et des tâches oyo mutuana asali. Merci, Monsieur le Président. Nandengo Kenagotala Ndekonayo, Moto Makola Souka, avant que Bakende Rocha na Mabele, Oyo Pazan Ndekonanga, Charles Kilosho. Bandeko Kuli Media TV, Tokomi Kokende Kote à Souka, mais avant de clôturer, Likambo ya ba empoisonnement Oyo, Eza autour ya famille à chef de l'État. Quand je dis autour, il y a famille à chef de l'État, Nazar Omona, famille présidentielle, c'est-à-dire famille à Moussala. Ce qui se passe actuellement au Limbisanga, parce que, voilà, je fais tomber serviette Nara Mouké, parce que ce n'est pas poli de transpirer comme ça devant les gens. Il fait très chaud, non seulement il fait chaud, mais quand tu parles des choses sérieuses, moi, attention, mon groupe et Zalaka. Ils ont ça là que ma cambozo ba ils ont ta motema donc ils ont pèse à moi chaleur dans autres donc moi kotoka goya. Je reviens sur l'empoisonnement. Ma cambo ils ont un empoisonnement autour il y a famille présidentielle, famille il y a ADNT, mais famille à Moussala autour il y a président. Il faudrait que le service de sécurité Nabiso va vendre la moto, tout le monde a un résultat. C'est-à-dire, à partir de la minute où on dit non, c'est-à-dire trop, c'est fini. Il faut que ça s'arrête. Et si li, Batubaku fali sous mais to kangande ba o bazobuma. Tout ça a besoin de ça la émission tous les jours pour tout le baraga tel a Koufi, tel a Monanité, tel a Limoué, tel Bakangié, tel té. Si tout le monde appelle que mon salaire à service de sécurité yango na ba pays nyo ces arabes. Nani azobuma, nani azotia ba poison, nani azosala bo, nani azoyiba, il faut si tout le monde ba résultat nango. Donc to lancer message na service ya sécurité ya mboka pote balakisa biso mosala na bango ba osala les années pour ba futa maka tous les mois. Mes amis, merci beaucoup. Tu vendu moi une quarantaine de minutes ensemble. Merci beaucoup Nane Bolandi Biso na Kuli Media TV. Et ça qui un petit peu analyse Nabiso et Alelo sur le sujet Aliwa ya juge Nabiso Otolinga Mingi Petolinga Ki Mingi. Le juge Raphaël Yangi. Zambe abate la molimo nae na kimia pembeli nae. Botika malamu na bango bota na bino pe tomonani na mikolo ezoya. Merci mille. À bientôt.